Mbote balandi nyonso ya www.congolocolenews.com bao nyonso balingaka pe balandaka www.congolocolenews.com. Mokola lelo tozali ko fêter 55e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso. Awa tozali na Kapela, tozali na place Kapela, na avenue Kapela. Tozali côté à Maître Taureau, église ya ministère la puissance ya Kiziamina. Toye ko recueillir ba propos ya bakinois par rapport ya fête ya indépendance oyo. Bolanda elongo na biso baladeur o tozali ko sala pona fête ya indépendance ya mboka na biso. Mbote papa? Oui, mbote. Tomoni ofandi ozo mela moi jus. Tolingi to poto tuna motuna moko par rapport ya fête indépendance lelo tozo fêter 55e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso. Impression na wezali. Impression na ngeza lelo za mukole sengo eza tozo commémorer journée ba koko na biso babundaki mingi na mboko yo pona lelo to comme un pays indépendant to comme libre. Vraiment ça est 50 000 vraiment pour la journée lelo en tant que Congolais. Ok papa. Bon, na fête en indépendance tozo fêter 55e anniversaire na biso. Avantage ni moni pendant tozu li panda oyo, pe des avantages ni moni na makambo ezali koleka na mboka na biso. Bon, avantage ezali vraiment tozu conscience ya kokoma un pays émergent. Vraiment pour nanga on a koki koloba yango wana. Des avantages vraiment habitement. Biso nyoso za toujours. Des avantages peut-être ma parti politique est belé. Bon, quant à moi, je ne suis pas un politicien, vraiment, on a évité Bakamouana, domaine, mais pour Nanga, vraiment, on a évité les journée moko ya Senghor, journée moko ya joie, puis journée moko ya unité. Merci beaucoup et bonne fête d'indépendance. L'indépendance, c'est pays pour l'indépendance, c'est l'anniversaire de Canabiso. Et malheureusement, tu peux voter qu'à Vomati. Tu peux voter qu'à tel, pour y avoir une fête, c'est mais vu que bapia kezali côté nini mbongo ezati na maboko ngoto misuto ya toteka wa mukero zuande sikolo kanenge nini ofeti na ngona pokwa bon na fête na biso to sepe na ngone ezeli kaka toujours na bani nyonso to sepe na ngone ezaka. Bonjour mon frère. Bonjour maman nangai. Les lotozo c'était la 55e anniversaire ya indépendance en mboka na biso ezali fête monene en tant que Kinois précisément et en tant que Congolais. Okoki koloba nini pona fête tozali ko fêter na mokola lelo pona commémoration et indépendance na biso. En tout cas, merci mingi maman, merci pour la parole. Na pesi pe mbote lokola. Bon, pona commémoration et fête na biso indépendance, 55e anniversaire ya mboka na biso. Na kota na miso ezali ngulu. Ngulu ko tepa nzambe pour avec 55 ans d'âge, ezaka même moi na muketo comme so koli, nda majeur. Donc quelque part fallait quand même biso la population congolaise to meka un peu kolanda mboka na biso to meka un peu ko bokolo ya mboka na biso. Ça veut dire quoi? Population to kola na makanisi na mentalité. Il faut qu'il y ait changement de mentalité. Mais l'autre moi na mboka na biso soko tali donc c'est comme si tu en a fait Mali liezali batu bazana na paiement donc mboka c'est comme si mboka existe raté quoi. C'est comme une ville morte. Donc c'est un peu ça. Mais c'est moi qui nous a mis en vie. Espoir et Ali qu'un jour Nzamba Osungambo et Kobongaka. Ok, merci. Espoir et Ali que Nzamba Kosunga un jour. Message ni nyoko lancé na ba Congolais beaucoup plus à diaspora au Bakolanda intervention na yo. Ba ndeko ba ozui ba ozui ngolu Orlanda ngai ngande ngabino Mike na pela na yo yipsa mika eloko moko eke. Bobi mamboka pona koluka. Bobi mapona koluka tant bozui moi muke wana bokana sa pe biso na sima awa. C'est-à-dire quoi bozongi toya na bino to kuta a on a bino boko ya to sanga ensemble pour tonga mboka na biso e Congo pour to tiki on kaka boyi liwa na liwa to bi bien na poto kuna mwa bilenge ali mwa bisengo ali mais mboko ya yo moko misisa o ya yo moko kotika yango te zonga to tonga Congo ensemble. Donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup pour la réponse Naël. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à ces 55 ans d'âge que nous fêtons aujourd'hui? Merci beaucoup maman. Na 55 ans d'âge, c'est le col à moi à Koli. Il faut déjà la maturité. Oui, bien écolo et écolo na biso. Moi qui vous parle maintenant, la commune a 70 ans. Mais il faut ébaquer, n'a déplacé nulle part. Et ça a la difficulté.
toza nango kovivre ata oke poto me motolu na yo oyo bakundaki ezali un jour okozonga okozala kwa afa prodigue ake kuna na bisengo sukasuka namoni ebele bazongi barbino tozonga to ya koconstruire eza esengo mpo na biso ata biso tokei me bango batikala kotonga me toza na makambo ya barancune te rancune ekoza na mboka no te ata badifficulté mais okosurmonte badifficulté e nasepeli mingi vraiment qui ça c'est comme moi changement mingi baconstruire oreke mbongo ekende na étranger mais mingi baza koconstruire omoni eloko epesi nga joie banzela mike mike toza kobunda malgré ça badifficulté na biso ezali mais ekosila vraiment dans les jours à venir même biso te mais bana oyo bakoya badifficulté ana ekosila. Merci beaucoup papa. Est-ce que vous souhaitez bateau bazolanda bakolanda yo na bamboka mipaya surtout joyeuse fête indépendance. Aux na bateau koki ko souhaiter. Mais surtout na ko souhaiter mingi o bazana poto ba fêter na esengo parce que bamboka musu lokola indépendance eza lelo mais toza ko fêter malgré ça mboka nyonso difficulté ezali mais awa na biso fo mona ke joie ezali. Talaka bato bavani na babiso bato bavani na bandako bato bazali passi par là trouble ezali te omoni mboka ezali ata otamboli wapi oke na commune nini tout ça omonaka bato baza na joie parce que eza ekolo na biso tokoabandone yango nulle part to tuta mboka ekozonga na ndenge ezalaki avec 55 ans tosali vraiment moi progrès ezali. Merci beaucoup papa. Merci maman. Okay. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Namoni ofandi ozana kapela ozolekisa mwangonga mais lelo ezali mukola munene pona beaucoup plus biso ba congolais ezali 55e anniversaire ya session ya mboka na biso à l'indépendance. Impression na ezali nini par rapport à fête? Bon en fait l'impression c'est d'abord l'impression de joie parce que en fait ça a pris pratiquement des années pour atteindre Pokmogo le peuple a venu atteindre une certaine maturité. Par rapport à l'époque où on était encore dans le moment au prélude de l'indépendance, le niveau du peuple était trop bas. Mais nous sommes quand même d'accord le fait qu'il y a eu aussi un changement d'une manière ou d'une autre. Bien que le faiblesse ne manque plus. Il y en a toujours. Mais le plus important est que Congolais à comprendre le passé. Il y a eu aussi d'autres erreurs que nous avons commises dans le passé. Certaines personnes diront même que l'indépendance a été précoce. Mais du moins, moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus cette maturité que le Congolais acquiert au fur et à mesure. Mais l'indépendance en soi, c'est sur le plan, moi je dis théorique, puisque l'économie n'avance pas du tout, le niveau social n'avance pas du tout. À quoi on parlait de l'indépendance, aussi longtemps que les peuples sur le plan structurel n'est pas aussi libre tel qu'on pouvait les penser. Donc à mon niveau, je pense que l'indépendance ne veut pas rester seulement sur le plan commémoratif, mais il faudrait que ça change sur les mentalités des gens, sur la vie sociale des gens, comme nous serons en mesure de dire que voilà, nous sommes libres et que nous sommes indépendants. Voilà. Ok, merci. Mais quels sont les avantages ou les désavantages de cette indépendance en tant que Congolais? Merci madame. Je commence par aborder d'abord la partie des désavantages. Les désavantages, c'est que le peuple n'avait pas acquis une certaine maturité. Il faudra que le Congolais atteigne un certain seuil sur le plan social, économique, culturel et dans tous les plans. Mais le peuple n'avait pas atteint ce seuil-là. À mon niveau, je dirais qu'il faudrait attendre pour que nous ayons cette maturité afin que le Congolais soit libre sur tous les plans. Mais l'avantage, c'est que les colons sont partis. Nous sommes libres aujourd'hui de pouvoir vivre notre liberté autant que l'enfant du pays, autochtone, sans qu'il y ait, comme j'appellerais, suprématie d'un pays autre sur notre peuple. Voilà. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous les Congolais qui vont vous suivre à travers cet élément? Bon, le message, c'est que ce serait justement un souhait. Notre souhait est que le Congolais vive mieux. Que le diamant, les or, tout ce que nous entendons parler, les coltans, tout ça, que ce ne soit pas théorique,
Il faudrait que le résultat de ce produit-là puisse se faire voir dans la population, que les manifestations de ce produit soient quand même à la une pour que le Congolais se sente mieux dans son pays. Pour ne pas rester un pays strictement, théoriquement riche, mais pratiquement pauvre. Ça, c'est inconcevable. Mon souhait est que le Congolais vive mieux par rapport à ce que nous sous-entendons dans notre pays. Théoriquement, on est riche. Mais moi, je n'ai jamais vu les diamants, ni le coltan, ni quoi que ce soit à mon âge. 40 ans déjà, vous imaginez. C'est pas normal. Voilà, merci. Merci pour vos réponses. En tout cas, je crois que le message passera et les Congolais entendront ce que vous avez dit. Merci madame, je suis très flatté. Surtout bonne fête. D'accord. Nabandi Bolandi, Kolela, Yabana Yolo, Bolandi, intervention plutôt, Yabana Yolo, Kapela, na Oetali, fête ya Mokola Lelo, il y a 55e anniversaire et indépendance à Mboka Nabiso. Oui, c'est vrai que notre pays est un pays émergent. Tozo senga kaka na ba kambi ya mboka na biso ete émergence oyo etikala kaka na ba slogan te émergence oyo ezala kaka te na minoko mais tolingi ko vivre émergence oyo na ba spegnon social ba spegnon so ya mboka na biso économique social financier tolingi to vivre ango bolandaki ya solo na nzela www.congolocolenews.com lolenge ba kinois ba lobby par rapport à cette indépendance oyo. Merci pour na ba oignon so balingaka pe balandaka www.congolocolenews.com tomonani na baladeur ya sika na mikolo ezali koya na pesi bino mbote pe na tombeli na bandeko nyonso bazali na diaspora. Bonne fête et indépendance. Au revoir, à la prochaine émission.